Le pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Je suis une servante de l'Éternel. En même temps, vous avez vu, j'ai fait un travail pour aider les autres aussi. Donc, je merci traiteur de Madame Rose Kiangata. Donc, je suis là pour tout événement, la Bible, tout le monde a besoin. J'ai envie de pousser de Passer nyonso escroc a utilisaka mwasi na ye na escroquerie. Soko moni pasteur azali kozala toujours na mwasi na ye na makambo ya appel ya église. Yeba que ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs, basali boutique na bango pour détruire ba inonsa bananzambe. Moi attends azoya ko yebisa mama ta passer azolinganga azolula masoko nanga azoba ayo masoko no kitoko yango tiaka otiaka bakuse na masoko obendeli. Voilà le langage à pasteur atabino mo bande ko balandi. Franchement wana pasteur faut le bande mais pire que mtomukili. Mama benga bete mabanga ne loko na kombo nango kotia mai na monoko te. Casa Penuel et salami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosa na te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numero 119 Yabino yangoyo agence ya sur kitoko. Oh nenge nini yo kenda ko beta masolo na ngai kuna pa mama pasteur okenda ko lobanga na ide loko te na mbetu abanda ko finga nga ba bêtise. Merci mama zala na kimia nga jamais nga na ko sobe na se ndenge za kutu bodia oya ya Manchester auto benga nga ke mama passer alobi ke nga na kenda ko loba libolo na za mai siko yo lisusu ye mama passer azo loba no ke nga na kenda ko loba yo makamte na mbe na biso ko koti na église na zeli ko loba na caméra mokilezo la nanga soko koti na église sur 10 9 soko moni pasteur ya église azali ko proposer yo mwana mwasi yeba que dans plupart des cas azali mwasi na ye aza ko bombisa yo baboyi yo babengani yo baprefere kutokende kukufa yeba que pasteur wana bashwana mibale bakomi biloko na ye po bolela te tozoloba chaque fois bolela te po bokolela tozoloba likambo nano boleli te bokolela tozoloba likambo oyo bato bazomona yango lokola blague mais bato bakolela. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Laissez partir mon peuple. Nous sommes
Dimanche 18 mars 2018, il est 16h45 à Paris, l'heure à laquelle nous vous présentons notre émission avec les appels téléphoniques justement pour appuyer notre thème d'aujourd'hui. Bonsoir, bonjour, yes. Bonjour, donc Jean de Hérotech. Mais na si to peso tam moulay mingité pour que tout ça la bande comme ça na sima mi balé au pe bako pesa moi témoignage na bango. Donc voilà, tozali awa na Bishop Chatumba à ma droite, Bishop Chatumba. Patrick Boni. Allô papa. Allô Patrick, vous allez bien? C'est bien, c'est bon papa, naza bien papa. Ouais. Tozali koyoka yo tokozelo 7 minutes na yoloba. O panzampoke ko bangate ngambazana yo. Na gauche na ngai tozali bongo na maître tozana bongo na maître Chouramboma na gauche na ngai. Bonjour maître, tozana Patrick. Bonjour Hérotech et bonjour l'homme tech. Patrick ndekola biso mbote be tozala l'écoute na yo. Alors na musika na ngai tozali bongo na le messager Galate azawana pona ko intervenir na likambo yo koloba na 4 minutes yo. Galate. Bonjour, Hérotech, l'homme du moment. Papa Patrick, bonjour, Toza Roselayo, au Panzapoke, Pote Bana, Nzambe Baye la Koléano. Alors, donc, Malobesa yo, papa. Ouais, non, n'est-ce pas sur la guilobina papa, n'est-ce pas expliqué qui est en situation moko et c'est passé na foyer nanga, à part que la foyer nanga et ça na situation moi et ça na foyer nanga te ça na batu ebele, likambo oyo. Et ça na pasteur moko, awa na mboka ya Birmingham. Comme on a Anderson Ongono, aza pasteur ya Jérusalem Ministry, pasteur wana na yebaki à travers ya nzela ya madame nangai, tant on a kutana na madame nangai, na kutana bango dia na relation na bango na kati ya église wana, madame nanga mutamemaki nga na kati ya église wana. Nga na banai ko fana na mboka ya Manchester, tant on a kutana madame, ya ko yebisanga ke nazali na papa moko oyo akambaka ngai, comme on a papa Anderson Ongono, après ekomi na moment moko esengaki ngai na kokutana na ye na longwe na Manchester na ye kokutana na ye na mboka ya Birmingham tant na kutani na ye ayebisinga ke papa merci na sepeli komona yo madame na yo déjà ayebisaki nga histoire na yo ngai pe na bondelaki nzambe ayebisinga azali mwasi ya vie na yo ngabi merci beaucoup pour nazalaki pe na sepelaki pe na madame et quoi esali pe bien lokola nzambe répondaki yo eloko yango après quelque temps na moment wana madame nanga pe azalaki na mukanda te après quelque temps azwaki ba problème na immigration ba ko kata makambo nyonso tant bakati esengaki ngai na longwa na longwa na mboka ya Manchester na ko fana na Birmingham awa pone permettre biso to salaki reconnaître faut to benga en fresh claim na français na so ba benga ngo nini to salaki to salaki recours na nzela amonaki na condition ntango tosalaki dossier mpo te ezonga na nzela ore ye ayaka alongwaka awa mpo akomaki mpe na zemi ayaka na mboka nga na bandaki kofanda ezalaki mwa mosika mpo na mboka wana déjà nazalaka na mwasi tokabwanaka na ye après na préféraki ngai na changer ville mpo ye mpe azala à l'aise natia ye à l'aise mpo kuna madame oyo nazalaki ne liboso azalaki kuna na bakamaradi ore azala mal à l'aise naye kochanger ville naye na mboka ya Birmingham tant naye na mboka ya Birmingham tobandi kokende na église ya pasteur oyo ye apresentaki ngai comme pasteur na ye avant na ye baye comme papa kombo na ye Anderson Ongono tobandi kokende na église wana après quelque temps tokomaki na mwa baproblème makasi ngai en tout cas na madame ezalaki facilité baproblème ebele na bandi kopase na madame pasteur leo moko akoya na ndaku aye kopesa conseil nazozwa ye comme ndeko na considération nyonso na portaki mpena na motema na ngai comme un frère akoya kopesa conseil ekomaki na moment moko j'espère nasalaki 3 ans ntango nakabwana mama bana ngai na bana omona bana na ngai te ntango nakomi komona bana nasololi na pasteur ke nakomi komona bana na ngai na Manchester après maman bana nanga azalaki na mwa problème pe moi mike ya santé na meki kosolola na pasteur na expliquer que maman na bana azana problème boye mais ezana besoin ya ba prière ezate lelo lokola nazana yete aza ennemi na ngai aza toujours nazo porter na motema même comme ndeko na présenter pas ya pasteur tant na présenter pas ya pasteur ba komi kosolola
mais ndenge babandaki kosola na pasteur bon pasteur abandaki koyebisanga pena de mais babandaki kosola le mosusu azobenga ye tous les jours mais na tous les jours wana ngai nayebaki eloko moko te na kati omonaka le mosusu ayebisinga na moi papa nabengaki mama jour wana tosololaki kutu topriaki mpo na ye tout ça na bana ngabi merci papa mais donc ye abandaki kokosanga abandaki komenga mama ya bana na nga tous les jours so eloko nini eyaki kosarrive plus nga nazozala na baproblème na madame na nga awa na mboka ya Birmingham ye azali kozwa baproblème na ngai awa ndenge azali kopesa ngai conseil azokende koloba yango epai ya mama ya bana na nga na Birmingham na Manchester akelo na Manchester siko nyonso wana papa nga nayebaki eloko moko te na kati na yango awa pe ngai na madame awa ba problème soki ezali akopesa conseil tango na kobima next lobby nango na kei na kati na siko nyonso wana ndenge ebandaki ko se passer nyonso wana bandaki koyeba te toujours nga madame ka ba problème na ndako nazo comprendre qu'est-ce qui ça ne va pas nazaki moi aveugle pe na makao bien avant kutu tango na yaki Birmingham na bosani fo nazo nga mwa mke après na continuer awa tango na yaki Birmingham ayebisaki ngai eloko moko ke abondelaki pa nzambe alobaki fona passer na ba délivrance nga na pas de problème délivrance baboyaka yango te ozali mosali na nzambe naye kopasser na ba délivrance tango na passer na ba délivrance wana aye koyebisa ngai na délivrance wana ke mama oyo ya bana na ngai azali ndoki aza muta misala mabe papa na ye azali mobali na ye ya butu alobi na biloko wana bon na moment wana pe lokola nazalaki trop choqué na moi problème contre madame na ngai tant to kabwanaki biloko wana en tout cas na tiaki yango na motema nanga après ndenge na kataki après quelque temps ba problème ezo continue toujours na madame na ngai pe na Birmingham aye koyebisa ngai ke fo madame na ngai pe na Birmingham faut passer na ba délivrance nga na ese papa pas de problème madame nanga aye ko passer na ba délivrance wana tango madame aye ko passer aye ko kanga mama leki ya mama kulutu ya madame nangai awa na mwasi osko na zaki na Birmingham ya azandoki na bana na ye oyo pe baza awa na poto baza bandoki tango aye ko kanga bandoki madame nanga azwi biloko wana atie na mutu aboyi famille na ye presque tout abandaki kolinga so famille na ye te so famille pe tango bayi komona ke ngai na komi na mwana na bango bayaki kokanisa le mosusu nga mutu napekisa bango le mosusu famille oyo nyonso ebandaki kose passe bayebaki te soki bandeko ne babengi ye ayambaka bango lisu te abloke bango partout na bafacebook na baréseau nyonso sociaux abloka famille na ye toujours ngai pe baproblème ezokontinue kaka na madame après ekomaki na moment moko madame nanga awa aye koexplike makambo yango pa ya mama na ye mpo mama ne aza na ngola explike mama na ye mama tala problème ezali awa nauti kopase na badélivrance paster aye kokanga mama kulutu aza ndoki na bana na ye kingandi aza ndoki kingandi boye susu aza ndoki na mibali na bango baza bandoki je me rappelle jour mo mama na ye abengi ngai ayesinga papa na besoin na solola na ye ntango abengi ngai nazalaki na mosala ntango nakomi na ndako na rappele ye ayebisinga papa tia foni na osongisongi natie songisongi abandi koyebisa mwana na ye ke abandi koyebisanga papa azala responsable na kati ya ndako na yo nayoki masolo moko mwana abetelaki ngai abike pasteur moko kuna aye kokanga bandeko na ngai yaya na ngai aza ndoki na bana na ye baza ndoki oyo baza kuna na Europe baza bandoki ayebisinga papa kolinga ondimaka n'importe qui te lelo mokili ekomi mabe mingi bazali mpona baprofit moko boye mpo baye kodétruire vie ya bana na nzambe ngai nayebisi mama omoni babiloko nyonso ozoloba na ngai nakoprofite mpe naloba eloko moko nakomprena eloko moko ngai na ndako na ngai nazalaka plus na maloba mingi te par rapport ya pasteur oyo aye kobimisa bamessage oyo ye eza ndeti aza plus na pouvoir na kati ya ndako na ngai mpo madame na nga ayokelaka ngai mingi te ayokelaka mingi pasteur wana mama na ye ayebisi ye lelo soki mwana nango ozokomprendre vite un jour yeba yango soki ozangi mobali oyo ekozala yo trop tard ekozala pasi mingi mpo na vie na ye bon tosuki wana après tokati telefone mais après quelque temps moi baproblème ebandaki toujours kocontinue na ndako na madame nayaki kosala accident moko nayaki kotuta mutu na car ntango natuti mutu na car pasteur aye na ndako asololi na ngai ayebisinga papa faut passer sur na délivrance nazomona ke eza na esprit de mort ezali kolanda yo bato bazokolanda balingi bien na yo te mpona baboma yo nga na bi na passer sur na délivrance oh yes pas de problème naye kopasser na délivrance sikoyo na délivrance wana nazalaki na frère na ngai moko aza mpe pembeni na awa frère wana tobandaki kotravaille na ye même compagnie
compagnon pe na bandaki ko sala ta on a komaki na mboka ya Birmingham c'est pena yem taida ki ngai mingi akotisa kinga na compagnie wana mais to banda pe ko kenene na église wana après quelque temps a comprendre il ba problème ezalaki bien te yena madame na ye na sœur moko sutu bazalaki pe close na ye bazalaki pe proche na ye ayaki kolonga église tant on a ko passer na délivrance wana aye kolobake aye komona frère na ngai oyo ye mutu azali ndoki azali koloka ngai pote vi na ngai ekende bien te azali kolanda ngai na banzela nyonso pote adétruire ngai pote aboma ngai ye na mwasi na ye na sœur oyo pe azalaki proche na bango alongwa pe na église wana tabi bon ndenge nini ye asala ngai boye tutu wana abi yes bazoluka yo na nzela nyonso fo baboma yo eleki e umbeli te papa na ye kozwa su problème na ye kobuka na likolo nabukani likolo ayesinga papa ntukoza na bitumba ebele mais nzambe na biso tozosambela bakokoka yo te frère azolobanaka toujours que frère wana mutu azolanda ngai ekomaki na moma moko baproblème ekontinue ngai susu makasi na ndako na madame ozoka pena baproblème naye kose retrouver na problème ya attention na moma kata on asali baaccident wana attention ekomi ngai naye baikute nazosandika bafaiblesse na nzoto nake na hôpital bayebisinga ke ndenge ozali awa tocheke attention ekomi na 230 okomi na principe ya AVC ndenge ozali ngabi ngai trop jeune boye principe AVC euti ngai wapi na bandi kaka kopuye na bi eza nile ni sans effet AVC wana bino bolobi yango me pa ya nzambe na confiance pa ya nzambe eza eloko moko te na kati ya nzoto nanga na ye na ndako na uti na hôpital tokomi na moment na ta na uta pe na hôpital tozali na madame mais na moment wana tokozali su na mwa problème na komi ko bimisa meme makila na zolo na ngai soki makila bandi ko bimanga na zolo papa ozo senti bela tala makila omona ndako nyonso komi makila na makila mais omona madame pe azoloba eloko moko te le mo tunenga na nenga ça va eleki pe kaka ndenge wana papa Zela na kati otea oyebisa biso précisément o elekaki entre madame Ozaki ne na Birmingham et puis na oyo atikala na Manchester donc pour to gagner moins temps comme tous en direct to eba jeune elekaki wana entre madame Mbale voilà merci se retrouva qui après quelque temps tant ba problème ekomi makasi ngai na madame na lo banano eloko moko jour mona utaki musala na yeboye na kuti madame alambi biloko abiloko wana ezalaki alambi ndeka bodo alamba ka biloko atiki ali yango te atoucher yango te akei ezalaki vers 19 na kuti ba mina nyonso ekufa na ndako mutake na chambre alali na bana ngata una ye na zwi biloko na tie na nsani na lie ta una lie biloko vers 23h boye ba 0h na monika ka motema ekomi ngai moto na le moko eloko monde ti komi komatanga na motema na bandi ko comprendre qu'est-ce que ça ne va pas na ke la toilette na bandi ko sanza pena oyo na bandi ko sanza de 0h ti na ba 5h du matin na diarrhée mbala moko totalement tant na bandi ko sanza wana na zo sanza bloc à vert ba bloc à jaune na comprendre qu'est-ce que ça ne va pas wana ce que toza na problème na makasi pena na madame après eloko etindaki nga naye kose retrouver après na Manchester et du coup nazo ngai Manchester mon mama bana na ngai akomai kobenga ngai que Francis yaka kozwa bana awa nazo voyager mais donc abandaki kosala ngai ba jeu d'attrape mam pasteur nenga bandeki masolo nyonso ndenge bandeki kose passer mama na bana na nga ayebaki nyonso wana so lokola nga pe na bandeki koloba ne eloko te yango abandaki kosala ndeti asoma nga na nzela ya bana oyo yaka kozwa bana oyo akomai ndeti abanda koforce ngai oyo yaka kozwa bana nga birien après et comme na maman ezaki anniversaire à moi na ngai ezaki aisinga ndenge za koyebi ke samedi ez anniversaire à moi na ngai yes na koya samedi yango na ke Manchester tant na ke na Manchester mama bana na nga afandisinga abandi koloba na nga papa e ndenge za ka oyebi ke sala nga mawa mingi ngabi mawa na nini abi muto yo présentant comme mon sali na nzambe c'est pas un mon sali na c'est pas un serviteur de Dieu ndenge zali wana tala makambo nyonso ya vie na yo ekomelaka ngai awa na ndenge kutoza na problème na minute na mwaso na kati ya ndako ngai na yebi nyonso ngabi ndenge nini yo oyeba nyonso ngai na présenter ye ko mosali na nzambe abana ko aider na kaya ba prière ye ndenge nini azwa vie na ngai aya ko memango awa yes na yebi nyonso abandi ko tangela nga makambo
nyonso na ninga yaka konanda kuna ko pesa ngaba conseil na ba makama ba délivrance nyonso oya sala na nzela ya madame nanga awa na Birmingham na ba délivrance nyonso oya sala kati na nzoto na ngai tuwana abandi koloba na ngai na bi ye aza mosali na Nzambe ngana tindaki aya pana yo na likambo mususu kosola pona ay ne pona ba prière ndenge nini makambo ya vie nanga abanda koloba na yo en tout cas na regretter mingi na comportement na ye aza mutu moko papa nazoloba na bino aza na bandeko kozwa comme ndeko oyo memi nazoloba na sala na nzela mosali wana ata pa bandeko na parvenir même na zwa voiture na ngai ya sika na kabela pasteur wana bambongo nazopesa ye même bambongo akobenga nga boye papa naza na besoin mbongo boye papa na kodéceptionné te na kozwa mbongo na pesi ye ako papa nalingi nakende Belgique nasala eloko boye nazwi mbongo ya billet na pesi ye papa na somba même cher na kati ya église wana na 1300 livres na tia na kati ya église wana jamais natikala koloba mabe na ye nzamba lola azoyoka ngai ntango nayoki biloko nyonso wana nzela ya mama bana na ngai nazalaki trop choqué esalaki nga pena pasi na bina motu ndeti ye asala nga babiloko ya boye na regrete na yango mingi après nasololi na mama bana nga nayesinga ndenge nazali namoni ke vie na nga eza na risque meme ngai kuna na ndako tala baproblème na madame eza pena ndenge alobi na boye na boye namoni ke aza complice yango meme madame na nga azorespecte ngai te na kati ya ndako kuna après mama bana ngai singa ndenge ezali nakopréféré Francis tala meme ndenge okondi ndenge okomi ntango ozalaki kutu na ngai ozalaki mie mais lelo tala vino ndenge ezokende olimbisanga komona Francis biso tobengaki Patrick pardon voilà Francis merci nakopréféré oya kofanda ta na ndako na ngai awa anatando luka vi na yo soki esengi un jour tozongana na ndenge bien tokozongana soki mpenza na okolanda nzambe te lokola tokabwani ya sape 7 ans yango oyo ngai nakolinga te yo ozala na pasi après lelo soko ozwi problème na bana oyo baza na Manchester bakoperde yo mpo namoni condition ozovivre passer wana aza motu mabe c'est pas un serviteur de Dieu mpo akoma meme na niveau akalaka ekoma kolinga mama bana ngai mama bana nga alakisanga meme na baapprouve mosusu oyo aregistre ye na telefone na ye azodrage mama bana na ngai ke ngai naza mobala niveau na ye te ke mama bana nga aza mwasi kitoko aza na mbebo kitoko omona soki avoyage akeke Belgique meme na kati ya hotel oyo azobenga mama bana nga atia video bamonanaka omona mama bana nga azorejete babiloko wana ntango mama na bana na ngai esinga nyonso wana apres nasalaki naye kozwa babiloko na nga place nazalaki na berma mpa madame na nga mpona banede koluka mpe ndako na bima na ndako mpo abotolanga kila ndako nake nazongi Manchester ntango nazongi Manchester ye mpe paster wana ayebaki place nga nazali te nayebisi kaka mama bana nga ke nazwi place na nga en attendant totala ndenge nini makambo ekozala plus tard le mosusu akokomprendre eloko moko comme ça tozongani en attendant tokabwana mwa moke mpo tosala ya 3 mois na kati ya ndako tokabula bachambre tolala sous chambre moko te tozali séparé paster akomi kosala tu abanda kobenga nga ayeba place nazali nazwamaki esu na telefone na ngai mpe te eloko moko te azotindelaka bamessage après quelque temps nasali jour mo nabengi mama bana nga nasoni mama bandeko bayebisinga non fo benga mama bana na yo oexplike ye makambo oyo nyonso bayebisi yo awa na Manchester mpa mama bana oyo mosusu na Manchester mpo ye ayebi eloko te yebisa ye mpona acomprendre ke paster wana oyo atiaka motema c'est pas un vrai paster nasali mpe jour papa nazwi telefone nabengi mama bana nayese mama tala makambo nayoki awa nalingi nasola nayo nabandi koexplike eloko nini mama bana nga asali azwi telefone na ye abandi koregistre maloba na ngai nyonso tu oyo ndenge nabandi koloba na ye mpona bien ya vi na ye na vi na ngai na vi ya bana na biso na comportement ya paster wana ndenge abandi kosaffiche contre biso na nzela ya Manchester mama bana nga enregistré nyonso wana te lelo paster aide yo okomi kone nga yese pa mama aide nga na eloko moko te eza kutu aye kodétruire vie na biso sans le savoir mpo tokanisaki nakanisaki aza serviteur de Dieu mais c'est un démon après mama ntango tokati telefone ye madame na nga abengi paster yango aexplike ye asololi na ye otala Francis abengi nga tala kutu makambo alobi boye nga mpe nayeba iteka enregistre ngai na telefone na ye après ntango aexplike paster mpo nayebisaki na kobenga motu moko azalaka akomone abe tv na kospose ye nga mpe nayebi makambo ebele ya badelivrance oyo asala na vie ya bato ayaka kobetela biso masolo na kati ya ndako na biso normalement delivrance ndenge asali biso eza ndenge mpe asalaka bato wana eza bible eza péché vie ya bato bayaka kospose yango en plus ye comme serviteur de Dieu akosala biloko soki ndenge wana nga mpe na kospose vie na ye akomi panike akomi kobenga nga akotindela bamessage papa nalingi nasola na yo tokutana na bandeko yamba ete aye kobenga ndeko moko boye ndeko wana aye kokontakte nga o paster alingi kosola na yo nabi pas de problème ntango aye kobenga ngai nayambi ye na telefone o papa nalingi nasola na yo nasala jour na ye nakutani na paster
tant tokutani na ye ah papa na yo ki makambo boye na ye yes comme yo un serviteur de Dieu na confiance on yo songa na pesa ki yo kosala nga ba biloko boye te po nga na présentant mama bana comme ndeko na cadre ya santé omeka ko aider ye yo ozozwa vie na ngai awa okende ko sposer kuna e wonte ke ça bien te na makambo ya délivrance na makambo ya famille ya mwasi na nga ozokende ko loba kuna eza normal te ote papa afandi quelques 5 minutes ayisinga papa soki pe na lobi na loba makambo o mama bana na ba ko loba bana ngai ekosala pasi mingi ngai non papa eza c'est normal ya loba ntango yo fongoli porte okende ko loba ne ba vie na ngai ye pe akofongola porte abande ko loba na yo eza c'est mais yo okende kuna pona musala oyo te yo za pasteur okosala biloko ya boye te afandi après 5 minutes azo abane ko répondre ngai te après 5 minutes a répondre ngai po akomaki même na niveau ayebisa mama bana nanga ke papa nanga na Angola azalaka ndoki na ya nanga ya France azalaka ndoki na mwasi nanga ka na Birmingham azalaka ndoki ayebisa pe mama bana nanga biloko nyonso wana ta na tunye ba biloko wana ote papa na lobaki ndenge wana te boy na boy après ta afandi 5 minutes ayeko yebisa nga papa en tout cas na regretter ça nga pe pasi na sengi pardon na za mutu boy na boy na za mais considérant nga ne o considérant ngai mais limbisa ngai eza erreur na c'est pas de problème na nga pe na limbisio to senga ni ba pardon ezalaki un c'était samedi après tant to silani wana na démarrer voiture na nga yeba kei nga pe na ke atuninga question tant to na suka tuninga question moko est-ce que olingaka mwasi na yo mwasi tanga siko na Birmingham na bi papa alingaka toujours ndenge zali ya mutema ezosala ngai passe nazokoka te ndenge tokabwani na ye na lingi mingi asinga papa pesa nga temps après nga na kobenga yo après 2 semaines ou une semaine okosolola na yo na solola na ye tant on appelle si mokongo na kei ye pe tokabwani na kote na voiture na keta la bana après na zongi na nga na soir ezalaki samedi lundi na ke musala tant na komi na musala na moni mama na bana na nga place nazalaki na Manchester abengi ngai na téléphone abandi ko fi alibosa tineli nga message ya ba bêtise nga na kanisi lemso asali mistake asali erreur bana otindela ngo mutu na bengi ye boy roza moni message moko otindeli ngai awa mama abandi ko finga ngai nyama imbécile abali ko finga ba bêtise ba gros mot na di mama qu'est-ce qui ça ne va pas yonga nanga tozalaki bien na kiki on anda kozalaki bien mama pasteur na bingwa bengi ngai awa mama toi na éviter ndeko na ko utiliser ba terme toi na média non solo bozaki robe bakamu nyonso bien. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Maman bana bani ko finga ngai, tanga bani ko finga ngai wana bi mama qu'est-ce qui ça ne va pas? Maman pasteur na bino abengi ngai awa. Azo alobi na ngai ke yo kenda kuna na mboka Birmingham, okenda ko loba na ngai, okolosola na ye, okenda ko loba ke na loba nanga loba ki libolo na ngai zalaka mai. Na bi maman, je te donne beaucoup de respect nga Francis, na kende ko loba ke libolo na ngai zalaka mai. Ye maman pasteur. Comme maman pasteur ngai bise mama soka betelo masolo ndenge wana elongi ko lobanga na maman pasteur tozaki mwasi na mobali po ngana koma na niveau na ke solai comme mwasi ya pasteur na ke lobaba biloko aboy ozomona te ke eza normalité na bise mama na jamais nga na sala biloko na bise keba yo moko za na ba proof pour laxinga ba audio na ye na makamu nenga bandai ko draguer yo na makamu nyoso panenga bandai ko sala ya la délivrance ya madame na nga bandai ko lobana yo ozana ba évidence wana jusqu'au ondi mama lobana ye na bise keba bazoluka na moni communique mususu bazoluka eloko mususu onengeza kutu awa apesi ngai numéro ya telefone ya mwasi na kuna na Birmingham na benga ye ngabi e bandi wapi ye mama pasteur apesa numéro ya mwasi na kuna na Birmingham onengeza boy alobi azolala lero na benge na tongwa te na benge na 12h abi mama bosala nyonso bokosala onengeza boye nazoyebisa yo kutu nga nasala ki boye na yede yo yaki okonda na si prophétie moko ebimaka na kati église wana nga kutu na silika na yebaka yango te donc babeta lisolo ba mama ba madame na nga kuna kibana na nga na Birmingham na Manchester bazalaka bandoki tango na yoka ngo na silika makambo yango nga na kende siko baziba baluli makambo ke nga na kenda koloba kuna na ese mama keba mama akatelinga telefone et vous méritez na 12h madame nanga abenga na Birmingham abandi pe ko finganga nenge nini yo kenda ko beta masolo na ngai kuna pa mama pasteur okenda ko lobanga na ide loko te na mbetu abanda ko finganga ba bêtise na si mama zala na kimia nga jamais nga na ko souke na si nenge za ko to bodia oya manjibia Manchester auto benga nga ke mama pasteur alobi ke nga na kenda ko lobali libolo za mai siko yo lisusu ye mama pasteur azolo bano ke nga na kenda ko lobali makapote na mbetu na si mama jamais
na bita la bokeba oyo komi eloko mosusu abanda kofinga nga afinga babétise aso akateli nga telefoni bosala nga na vi na yo meme na bana bosana ndenge nazali papa na bana namonaka te madame atikala na église wana na paster moto akoma kokende kozwa madame na ndako ye moto akoma kosala makambo nyonso na kati ya ndako na ngai paster wana Anderson Ngono. Bon, en tout cas toyoki omulai sala tu bakomisa mama bana na ngai bakamaradi bakoma pena oyo ka mama bana na Manchester na mama bana na bakoma pasteur akomisa mo bakamaradi so nyonso na asala yango pona acouvrir ba bêtise na ye pona eko découvrir lelo ke avanga na ye ba mwana mwasi oyo mamosta nga Birmingham abandaka ko bima na ye ye pasteur abandaka ko bima na mama bana nga ya mama mwasi na ngai abandaka ko bima na ye ndenge na bandako kende musala meme ndenge na zalaka na ye na kati ya ndako kuna so na ke musala abandaka koya na kati ya ndako na nga na yebi te nyonso wana na ye ko découvrir yango sikoyo wana pasteur n'importe quoi si na kuta pe jour mo na kenda musala na kenda musala ba isinga musala ezali te na zonga ezaki vers 10h boy ponga na sala livraison na zonga na ba 20h omona jour mona zaya boye ba jepsinga musala ezata na zonga 10h na kuti kara pasteur na se ndako na ngai tango na mati na kuti pasteur na kiti ya fanda wana madame na ngamona ya place nazo parquer kara musala a comprendre que français aye tango na mati na tuni madame na pesi mboti na monika pasteur azota na ngane longo ni na ote na gut na yaki na bandai koleka na kenai ko prier pour na sœur Nathalie wana afanda ka 30 minutes 40 minutes ndako na nga yango moni ke na leki na ekotala bino nga naza na musala ayebi ke nga na sala ka de lundi à samedi ayebi ke lera wana na musala na kuti na kati ya ndako nanga tango akei aumelita kei na tuni madame nanga mais qu'est-ce qui ça ne va pas oyo eza respecte ote alekaki autaki koprier mpo na sœur Nathalie eleki mais selo investigation na ngai naye kosala esu investigation eza na batu oyo babandaki komona ye même soki nake musala ayaka na kati ya ndako nanga wana yo oza na kati ya ndako na obimi te nanu na bimi te mwana naza bien na madame na ngai donc ebandaki kala na ye kocomprendre siko bapeli na ye mosusu abandaka kobenga nga omona papa ça va oza bien lelo bisi bobengani na nini fatigué occupé si salaire nini lelo ntango te papa na aussi ça 20h naza pena occupé na makambo na nini ebele donc ezalaki bapeli abanosala na ndenge ya chef d'actif aye baposition nanga asala babiloko wana papa mbalebele en tout cas papa na toyoki yo vraiment mulai donc tozana bishop Chatumba pembeni ye asala 30 ans ya ministère na kati ya makambo yo po ye ameka koyebisa biso un petit peu observation na oyo utioloba. Bon. Merci beaucoup papa. Bon, yo Francis na lobi na yo nemo ke nzamba bimisio na mwasi ya liboso nzamba bimisio na mwasi ya mibale puisque nzamba zana na pusa na yo ngai naza na évangile ya kokanga bato bandoki te mais tosali vision nzamba apesi biso ya laisser partir mon peuple tozali ko se servir de mon expérience de 30 ans nalobaki boye ava makambo lelo oyo akoloba nalobi soki okoti na église nazali koloba ngo na caméra mokili ezolanda nga soki okoti na église sur 10 9 cas soki omoni pasteur ya église azali kopropose yo mwana mwasi yebake dans plupart des cas azali mwasi na ye aza kobombisa yo nalobi yango deja na bavideo ebele nalobi yango soki okoti na église nazali koloba monde entier eza koyoka ngai bino bapasser bozoki na ngai kanda lelo bokomi komona retour ya makambo na uti koloba ya 2 3 4 mois soki okoti na église omoni pasteur azali kopropose yo mwasi yebake azali mwasi na ye aza kobombisa yo sikoyo soki abombisi yo ezali mpo abanda kokontrole yo ntango azobanda kokontrole yo soki yo obimi ye azongi na ndako wana kutu yo oza kutu na chance ke oboti na mwasi wana bana na yo me passer mosusu akobanda kobota na mwasi wana na maboko na yo yo kobota bana 4 me 3 eza ya pasteur moko kaka mpo na mawa ya mwasi lokola amoni kubovandi na ndako atikelo ata moko me passer mosusu akanda mwasi akobota bana 4 nango nyonso ya ye
Yozo Kol Savon. Yozo Kol Sandebana. Il y a pasteur. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde de l'église. Il y a un azal koloba. Ce qui est en mission de moi, c'est Liboso. Peut-être moi, c'est Liboso, non, a émission ma gambonio sauté. Tango bakutana ki na pasteur wana contact ya délivrance. Makambo salami. On a solo bango sur le plan ya expérience. Pona nini signe yangoyo. Oya komona malgré ba preuve. Moi sinon ya Liboso seki nango. Oya la question que pasteur nga za faux pasteur. Mais aya kondima maloba mibale ya pasteur wana. Ti ya bengana yo. C'est-à-dire que yeba que moi sinon wani ya Liboso na pasteur wana bakoma ki déjà moi sina mobile. Et puis ya misato. Au mona pasteur a comme une puissance. Ya kosala na moi si ya mibale ya Birmingham. Na moi si Liboso ya Manchester. Bakomi baninga. Baboyi yo. Babengani yo. Ba préféré kutoke ne kukufa. Voilà. Yeba que pasteur wana bashwana mibale bakomi biloko na ye. Yes. Azui o ya Birmingham lokola sike mwasi ne alikala, azui o ya Manchester abakisi. Abakisi pona nini? Puisque ya Manchester a komi fragile. C'est une femme qui a des enfants, une femme seule. Alors a manipuler ye a kotisi eloko ne lokola sa azwa ki contrôle ya physique na ye. Yes. Mais nazali koloba boy. Yo nzamba lingi yo. Amen. Yango moni ba accident ozoko sala obuka na makolo. Ba accident izoki ko sala okende ko sanza biloko na kati ya ba okende ko sanza biloko. Ya toilette ole biloko ko sanza. Biloko nyonso ezaki mine po kufa. Voilà, na jare mbala moko. Ezaki biloko po kufa. Mais lokola nzamba sana posa na mission na yo. Po lelo okota na équipe ya laisser partir mon peuple. Parce que yo koti moi na groupe il y a laisser partir mon peuple. Pour témoignage na yo et aider bande ko batikali na baita wana bazana no ebele pour ba comprendre que bato bazali boso na biso baza ba pasteur te. Ngana zo benga bango ba pasteur te. Ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs, ce sont des criminels. Selon Psaume chapitre 139, verset 19. Bazadi Batou rempli du sang. Bazaba Makila, ce sont des criminels. Alors yo yeba ke nzambe ya likolo alingi yo. Abateli yo. Ozana mission ya sika. Nzamba zo pesa yo. Okoningisa mokilo yo. Témoignage no eza munene. Nazali ko lancer appel. L'église ya pasteur Anderson Ongono. Yo pasteur Anderson Ongono. Nazali komona yo te physique. Ozana Birmingham. Mais loboko nanga ezali ko simba yo. Nazali ko souffler likolo église wana. Puisque ezali église te. Na lobaki na mokina lobaki ke pasteur nyonso escroc a utilisaka mwasi na ye na escroquerie. Soko moni pasteur azali kozala toujours na mwasi na ye na makambo ya appel ya église. Yeba que ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs, basani boutique na bango pour détruire ba inonsa bananzambe. Mais nazali ko souffler mu peuple likolo ya Birmingham likolo église ya pasteur Anderson. Ba oyo basali ya nzambe na minute oyo basali kobima. Ba yeba kotika na kuna basali be esclave. Bazali bato bazali ba minkuni bakangi bango ba mandona bakangi bango ba mvute bango po batika kuna bakufa me ba uya nzambe mu pepe na tindi na Birmingham mu pepe na tindi na Birmingham mu pepe na tindi na Birmingham ye mwasi oyo apesa ki Francis mwasi ne ya kindoki mwasi ne ya magie po abo ma Francis mwasi oyo nazali ko souffler likolo na yo. Okotelema, okotatola, makambo nyonso bosali na ye Anderson. Soki osali yango te, soki okimi te, soki obimi na file wana te ya Anderson.
bana na yo bakolongwa na mokili, yo okolongwa na mokili, okotambola na mabolongo, maladie brutale ekoya na ndako na yo, accident brutal ekoya na ndako na yo, puisque bosangani na équipe ya ba malfaiteur pour détruire les innocents. Mais lokola Francis azanaki ya Nzambe abimi na motambo na bino na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Alors, maître Chouramboma, un petit mot. Donc, ngako tunaza émotionné, salinga pas si trop. Comment on a ndenge batu bazo souffrir na boka batu na Nzambe. Ezaki kala batu na Nzambe baza lokola ba médecin mais le batu na Nzambe plus ba commission ko bon. Donc on a des aska bazo achever batu. C'est plus un abattoir pour achever les gens. Mutu oyo aye ko sambela pa na yo. Na bolingo na ye alobi asaka bona par exemple na ex na ye. Mais na eta kuta aza na alobi non na penga yo obondela ta po na ye. Or ndezaki connexion a chaki yo na pas comme elo oyo sali. Oyo azalaki na ndako frère. Nazolo wa makambo laisser partir mon peuple. Soko kokia ngo na tongo te. Ndeko na ngai après midi landa lisusu. Soki na après midi landa te na poko landa lisusu. Na butu kosika te lobi na tongo o comprendre. Po bolela te. Tozolo ba chaque fois bolela te po bokolela. Tozolo ba likambo na boleli te. Bokolela tozolo ba likambo yo ba tozongo na ngolo kwa blague. Mais batu bakolela. Oyoki frère. Est-ce que nenga zolo ba mabene ni na sali? Mabene eka pa ko pousse na pena mutu na Nzambe. Mabene ayi ko aider mutu na Nzambe. Azu ba bien na ndenge biro ko saka ba ta partager na yo. Siko yo na retour na ngo ozu na mwasi na akomi mwasi na yo. Siko yebisa ngai tina ba dans une église ezani. Ndeko na ngai komi sous-estimé te. Oya sala na mokila yebi. Soko zalaki inutile mbela sala lekisa ke déjà kana makamanyo so lekaki. Mais soko zo garder yo, il sait pourquoi. Et puis a garder mutu pamba te. Banda jeunesse apocalypse bato nyosu ya garda bongo baza bato ya benga ba mpona makaminene okolela poza mutu imènement folela ozana motema fait soi-même Jésus Christ alelaki devant Lazare parce que oza mutu mais na destinée yo ko lela te il faut mona musika o comprendre pourquoi nzamba be ezala kola nzamba zo traverser na kati ya ebale soko sokoti wana iba pourquoi sokoti wana vanda kolela sute parce que nzoto ndezo lela bon moto ndezo lela. Mais quand on a bon mototé, il y a des choses dans la moto. Esprit ezali. Ça l'esprit wana siko etelema. Ndeko nangai lobby au côté la bango na musika. Bango ba komona yo nzaba ko bo bango te. Bango fuba yo bango mi balé moi ba kolanda image oyo. Basi mi balé to na problème na bango te. Mais un jour nzambo ya lola fala que bango ke bo sali mabe pona ko bo ba papa. Kayen aboma bela lobaki sili esuki. Mais nzambe na lola mona ka lobi ndeko nanga aboma ki na seawa. Asala ke mabe na seawa me balobi makile ezo ganga tina lola bongo mabe obasali yo nzambe asala yebite yo kasa ko tiko ndengo wana asana yo frère kolela sute na yebiki na bo moto ko kolela mela bo nzambe vana na yo calme continue misala na yo bana baza bana bosala ka papa te za ozbana makila na yo okosalisa bango kozali responsable te mbongo ezali lia na bango pesa bango tangisa bango sala badron ndongo za kosala me yebisa bango nzambe azala juge mutu moko aloba na Bible bongo que Dieu soit juge entre moi et vous tika nzambe azala juge na kata makambo na bino me njura ko kosala yo triomphe mon frère. Alors tozana Galate le messager donc azapena moi liloba ya encouragement pour na likambo yo. Alors le messager ngai na koyebisa ndeko oyo Anderson. Francis. Et Francis. Francis yé. Pasteur Anderson. Tout ça, on peut savoir comment pasteur. Yes. Baza ba Psaume 133 verset 19. Ba criminel les hommes de sang. Alors frère oyo, il faut y baka que no parcours ya sali nzamba e baki e uta na liboma mama na ye. Ndenga bina alobina Esaïe 43. Na mai okotinda même okwena kati na mai okotinda te. Na moto okotika te. C'est-à-dire mabala nyonso tu oyo kutaleki na yango ezalaki ya yote malgré obotaki bana na basi wana mais bana wana baza bana na yo mais loko na koloba kaka eloko moko boye o bishop atu koloba asi aloba pe baloba bolela te bokolela miso na tango oyo toza ko beta kaka sonete keno oyo ezako salema na kati na ba bâtiment tango yo outi libanda oye baibisio mwasi okobala yeba balbaki no basi basimba ki deja ye bako simbisa yo lisusu parce que po azwa ta ya koyaka ko simba ka ye malamu na kati ndako na yo sadiki makaba ko simba za ko continuer toujours tango ye aza ko benga yo alobi bien que no ozali wapi alingi ko azwa yo na kata contrôle yeba est-ce que sala kana tongo obana kana 20h c'est là qu'ici na tongo tio na 20h ayaki basukoli ye avandi achema kona mesa asali musala na ye. Mais la coquine musika la komituna est-ce que frère Francis
ba mama oyo ya bingemani wana bobota na ye bana boni mibale papa bana mibale na lo banda lelo wande kotala bilongi ya bana wana est-ce que ilonga signe ya elongi na yo ezali ou ezate papa bolibisa kutu pona terme abota kutu bana ya qualité wana di pasteur soko toli otali bana na emo na elongi ya pasteur ngo soko papa poka ezani na rotine la bino photo na yata na Facebook na tini na photo bana na ngai botala papa botali na elongi na nga azaku na ni akobota bana ndenge wana bana na yo baza bana na c'est-à-dire eloko oyo asali asimbisi yo mwasi oyo asimbaka deja po azwa ata ya koyebana kosimba esu malamu basangani na mwasi na ye oyo neti lisolo ya mamambo na Bordeaux mwasi ya passer oyo akende kotika mamambo na quelque pas mamambo swampa c'est-à-dire bayokani les oiseaux de même plumage oyo bakosala pa na yo tala mama ya makambu oyo yasali divisé pour mieux régner atindi mwasi na ye po abenga mama ya bana na yo oyo ya majesté soit disant et malokola keno yo ofingi ye nzoto ya mwasi ya mwana na yo ya mwadamu na yo eza nango mai po tokotanga bakombo te yo muto tangi bakombo wana alors po mwasi na yo asilika atali me bana obobota banakala nzoto ne ezalaka mai te lelo de komi mai c'est-à-dire il faut bakabula yo na mama ya bana na yo oyo ya majesté oyo lisusu ya biremani alobi viala na mbeto yaza na ye ebembe alors sengeli sikoyo bakotisa conflit na ngambo nyonso po ye ayeba na kodétruire yo elobi nango bishop Chatumba nzambe ayebaki yo uta na liboma mama na yo parce que oyo eleki na bomo na yo lokolo ebukani musala opetre osanzi biloko oyo lie ya tuti mutu naka tuti mutu na mutuka bamusuba si bakufaki mitambu nyonso bakieyo nzambe ayebi na koepargne parce que azaki na mission na yo depuis liboma mama na yo eloko tokolaka kana remercier nzambe parce que bimission na libulu ya nkosi mais pona ye Anderson nganga ngunza lananga très bien malamu tolobaki ozali nganga ngunza tamfumu bana ba magicien yeba Galaxie 6 lobi c'est que l'homme a semé va récolter tika okoyeba na kolona okoyeba na kobuka oyo yo oloni to désarbier déjà combo yeba ko benga soucier pasteur te papa tolobaki sur 10 9% bazali ba criminel bato ya makila pona ba mama ni balo oyo botana bango tika nzambe ye moko azali juge juste akoyeba na kokitsa itumbu oyo bango ba mérite yango pona yo ko banda lelo tika nzambe aponela yo mwasi tika nzambe moko conduire vie na yo tanga matoi na yo na makambo ya ba bâtiment tambola ko banga nzambe sala shwa na nzambe okoyeba na komona loboko na nzambe mais mikoleko ya mama ya bana na yo lokola bayebi secret ya bondoki bakotaki soki bango batubeli te loba bazali ya nzambe te mais soki batubeli bazali ya nzambe parce que culpabilité ko kanga bango po misala nyonso basalaki ya nkuku ya soloka esebi mili banda po na ye Anderson na mwasi na ye ya nganga mama mbikundi oyo ayaki kobenga basi no mibale papa balaki identité na bango na ngilo ba Angleterre wana ba bingudi batondi ebele batamfu banguza bana ya banganga batondi ebele banda kosalela Exode 7 15 à 16 laissez partir mon peuple bitumba na yo oyo ezali désert na yo yango kene kosalela ngo na ndaku na yo tambola ko banga nzambe se parmi na boka banganga wana na boka nguza wana tika koteka bingenga banda ko banga nzambe tambola na ko banga nzambe parce que bomo na yo ozali dia manga kotela baza ko luka baba na mabanga yeba na kotia kiyungulu même babangi mabanga manga na yo kwena kiyungulu parce que ozali manga ya kotela papa nangina lobeloko moko lokola prévention omoni mwasi a lot akomaki libanga mungu apona ba retour omoni ndenge ozokende boye soko kokende pona libela nzambe wana accompagner même mukolo kosala lokolo zonga retour na place wana frère ale to soli mamusu mukoto oyoka lisolo mususu nzambe oyo accompagner okende yebise ya peso makasi otala isusi malokola mwasi a lot te loko na kobakisa moke ezali boye loko na kobakisa yo loko moke ezali boye bimana mimela soko melaka
bilialia même bamama basi oyo balambelo bilubu yeba bolingo oyo bango bakoluka bazongisa yo ezali nde mpo baboma yo accompagne na ndesoniuza nganga na mama binguni mwasi na ye bakoluka basala retour au bercail ezali mpo baneutralize yo soki osobimi biloko basanza baliaka toza mbwate oza mwana na nzambe. Merci beaucoup frère Francis, mais kasi nakasi tozana besoin photo. Tozana besoin photo puisque photo toi afficher vraiment dans internet. Donc tinda on puisque boye bisa biso que bazan église à na Paris. Donc toko bimisé Ok, très bien. Tu vas récupérer photo na tu vas afficher en monde mobimba. Moi lelo, souhait na biso que église wana et panzana. To yoka on souté. Voilà. Merci beaucoup Nzamba Pambolo. Tu beta ngo photo ne kozala afficher na émission oyo. Bakotala on a des milliers et des milliers de personnes na kata monde. Et puis Barolanda Lisolo, ye a coexisté sous-souté. Azali ya Nzambete, Azaya Satana, place Nezawanate. Merci Ndeko, Nzambe a Kenena Pambolo. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Bye. Alors, Bandeko Balandi, bo Wutiko Yoka Lisolo, Oyo, Yako Kamwa, donc, na katia Angleterre. Na banzi que tozana masolo ebele oyo tokoki kobeta mais pona kosuki ça nakasi Bishop Tatumba sozana mwata oyo kandeko mwasi moko na Autriche très rapidement et comme ça to kena aussi sa émission na biso. Merci beaucoup. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, casa 119, bairro Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel. Papa, bolela, tu as qui vient laisser partir mon peuple. Bokolela, tu as servi dans 30 ans, papa. Tu as ma Cambodge. Oh, t'es, bazono bana bango biloba loba. Hier, le loba simbisiete. Deux femmes, pasteur à Pessib, na yaki toko yeleng. Ça dit frère, que nous menons café matanga quoi. Yango nazolo o uti pena musalo kuti pasteur na ndako. Kasi bicho ba ngina rezolo ba banda ko bete mbala moko ayi ko luka nini. Ya za explication ko pesa yo te pona ndako ne ko apparaître bongo te. Ah mais non. Asa jo autorité ni kona. Mais oui, ozo mona te niveau ko contrôler ke musala ya za tata na yo. Na ke musala ko luka bana ngambo. Allô. Allô. Oui, bonjour, rebonjour maman Gina. Bonjour. Ah, maman, donc, Nalingaki, Tozana Bishop Tatumba, na droite Nangai, Nazana Maître Chouramboma, et na Musika, Nazana les Galates, le messager. Balinga Yoka, Lisalo Oyo, pour na pasteur voyou, pasteur Oyo, ceux qui ont représenté moi la moi cité. Donc, moi, ça, les gâtés, le bossonae. Moi, na Otaï Kinshasa, à Yohana, à Bende, na salon de coiffure, pour Bende, ma pembeni, mais ma kamuni, les cas après, vous bêtez sur solo, Bishop Tatumba Yoka, Ameka ko partager expérience il y a 30 ans un ministère en Zambie. Merci beaucoup. On a 5 minutes pour expliquer sur le Cameroun et les gars. Bon, tant on va la paix bayaki. Ba epsi maman to une église, epsi ba on na kokena nga église té. Pour l'église en tout cas naza désolé. Ba le roi ba oteki sasa na complexe wana ba on ba linga ba église, ba insista ki to ba nego kende. En 2014, moi, je suis fiancé. Je suis fiancé dans Ndaku. Mon pasteur a bien dit moi, je suis dans le salon. Dans le salon, le pasteur a dit que je suis dans entre-temps, je suis dans l'église. Maman évangéliste. Maman évangéliste na fille mo ba diagonesse so nani
na olota ba obenga na église ko moi ata azoya ko yebisa mama ta passer azolinga azolula masoko nanga azoba ayo masoko no kitoko yango tiaka otiaka bakuse na masoko obendenge voilà le langage à pasteur ata bino mo bande ko balandi franchement voilà pasteur faut le bande mais pire que mto mukili mama benga mutu wana faut bete mabanga ne loko na kombo nango otia mai na monoko te comparer masoko ya mwana na masoko ya semeki na ye mwasi ya donc mwasi ya pasteur mwasi na ye leki ya mwasi na ye kaza mo masoko minene donc belle sœur na ye quoi mais to komi na suka mokili leki na ya mobali ko mwasi na ye ah d'accord OK to comparer masoko ena ya mwana bi mwana to mwana ko étrange abi mais pasteur to ba na caractère ya présentation na nga ya fiançailles et puis mobile na nga azapela mwana oya koni église abeta mbunda donc mwana penza enfant chéri ya pasteur comment va le sala boy ale entre temps zo bisa bana ke nde basali fiançailles la basanga na kate eza ba jeune sa azaka bongo do bala na kate oye abanda afongola nzela mwana zo yebisa nga zo mona oloka ba jeune nga bite mwana zo kosanga na kondima te pasteur merci donc awa bazo pesa na mbote na plateau babi non biloko bishop chatumba lobaka eza ya solo batu baza kokanisa non ba pasteur ta mosusu yo ozoloba mambo solo te olingi ba pasteur panzana na vielle eza likambo okosa te nga na kokosela mutuluka muteti na yebisi mwana lokola esprit na rekemba na mona to mpona bapasteur yebisi mwana asalela ye video mpona ndima mwana yebaka elo tengamna license to mama video yango wana biso tosenga na bandimi oyo bazolanda biso bosalela bapasteur na bino video soko omoni mabe sala video bofilme boenregistre botinda tokoafishe na émission na photo video mosusu na WhatsApp aswana mwana nga nazwi telefone na mwana aswa babetise tolala na olalo ndenge nini yobe masoko mine to akomana na ngai yakanza akomana na mwana lobo makambo nyonso azalaki koloba nini na mwana na olala yo na position nini ayo masoko no wana pe na omemo ba voyage na omemo partout to balotambola to yo bela masoko na one crack sanga so na oteya ye na cher azo ayisasko mwana mobile wato okoma na WhatsApp ngasko na obi yakanza komana mwana ndo na ngai mobile na opela sepela biloko aboye pene bongi na biso ye mwana mobile no mwana mukembe na keso biloko yo ngai ya wato okoma na ngape na oloba ne kaka esko to bi to la wapi abi ato futa so tell wana to okoma na ngai na WhatsApp yazo kaja okoma mwana si ale egolega na yebisi mobile na waka kobanga ba complexe ote kosala boye te ngabi tenga funa benga ezalaka te komo ya kosala makambo boye na ekobenga ye wala ntango na ekobenga na WhatsApp na lobenga ye mpo ngala mwana watoloba avoi moko akoloba mwana obenga siko olobi nde nini nga na yebisi eza mwana te ezanga mama na ye abanga panike eloko mabe eza te ngabi nazala mposa na mona yo ntina ekobenga mwana siko paster ekobenga mwana kutu na bosani abi oyebisi mama nini mwana abi nabombeli mama eloko te bavideo nyonso osalanga na salon na l'accès ya soki message kutu ezali mama tindela biso yango na bavideo wana voilà nakoki kotrahir ye te si paster ayebisi mwana azala pose tokosaka kaka ezalaki frère na amo boye nakolinga yo imagine nayebisi mwana alembamo azala te ta oswala mwana na ngai nazaka pembe na mwana nabandi koseka nabenga abi sere yaka tokutana ngai abi na ndako nakoma deya koevite na ndako ya na ndako nasataka deja un jour nalotaka ye na mwasi na ye baye na ndako bapenga liste wana ndoto bapenga liste na signé nayebise na signé bwande oyo oza ndenge nini basere nyonso si basigné koma ozolinga osigné te ngai bina kosigné te wana ndoto nakomai koevite ya na ndako sere na na ndako ngai bina ndako na ngai te fo tokutana na coin oyo na cafe ngai bina cafe pe te oyo
bazosala comment yo sala makambo mwana mokene wana eloko nini yango yo epuis mwana mobali na yo yebi ke baotosala fiançai karaté eloko nini yango memelanga na mokili oyo o masere ezaka komesana ngabe epuis baso nyonso na église basa mabala pourkua yo bimaka na bango o masere ezaka rapoto mesani eza faute na nga te bango mo bayaka badolorance mibali na bango bakipaka bango te mibali na bango bavanda na bandako te yango wana sala nini nga yango nakoma obima na nga na bango die me voi nakokosi ya pasa likambo te kombo na ye nani biboyende ngabi do basere oyo yango bazala so mondima sika ye bakotia epandi likolo ti bakobengana ye kombo ya paster nani olinganga te bakati nde nazala kasakasa bakati nga na obima na yo yo munoko solo bonga na okende wana basomoli mwasi yosa pembe bokasi aza mobulu yo kasi ngabulanga yango badotanga malaise na église bakasi nga na obima na yo kotala mpe bato kobima na bango mosi to mwana anda asukisi yo kosaka na nga te paster eza do banda lelo na kobenga su paster te oza ndoki ya fi ya bato epuis tobanda tolotaka ye toujours ke aza na bamaladi eza sose camarade ya mwana nga abima na ye epuis azodefisa ye mbongo mwana benga nga abimama ngapi abima na ngai esala mpasi nayebisi mwana abima no combien fois abima na nga 3 fois epuis adefisaka mbongo na futa mbongo na ye kombo na ye nani paster tata mwana azoloba nazokoenregistre yango ale nasi mpe nabenga bakombata oyebi ke balukelanga mboka mbi bakombata bayawa ka moko moto azalaki pungai bamosusu kutu pa mobali ya fille wana mosusu wana soki mama diagonese amemaka tiki na tribunal kombo ya paster yango nani paster na bokilo ya mwana na nga oyo bamemanga foto na nga na mwana nga tina granda na bene kuna nga na kufa na mwana ngai poni torevese bango donc bakisi na bango nyonso ezala na bene akoma kobela akomi kotia kuna na église nzambe abeti ngai bozela kalata okufa kombo ya paster yango nani yebisa ba kombo ya paster yango nani paster Roger Sedou Roger Sedou tokobenda foto na ye akoyeba na monde mobimba lokola nano ayebani bien te voilà tokoede ye tosalela publicité kitoko akosepela bien ye Sedou akosepela basi wana akomisa bango bafeneya bayaka église wana te akomisa bango lokola baepave mo bakipaka basi na bango te basi bakoma koloba apréféra vaa na paster yo mobali bima kende na yo naloba awa bato nyonso oyenda bakoma obenga moto aliboma mpo na aloba verité nalingi nakufa bamema foto na ngai na bene kuna na soki mama diagonesi mama évangéliste baboma ngai naloba te tout le monde awa baza mboka oyo toza na autriche na vene biso bato baza bacompresse total epi bazala bamvutema moko ya kosakana te oza na autriche na mboka nini mama banda patia likambo wana oza na autriche na mboka nini eza yango baje ya biso tosala awa mpo ane yo kobimisa baseke na biso ok mama toyoki yo toyoka mpe bishop Tchatumba 30 ans de ministère papa yo lobi ndeni aza paster te Sedou Roger Sedou nakoloba na bana nyonso eza na mboka nini na Autriche okay eza na Vienne okay na capitale capitale bana nyonso a Vienne ngai bishop okay pays eza Autriche nazali kosadresse na bana nyonso baza na Vienne na capitale ya Autriche ke na kati ya mboka bino boza na ndoki boza na nganga boza na ndoki moko kombo ne Roger Sedou aza ne pasteur te na groupe a basi ba évangéliste nyonso baza pembeni wana baza basi na ye ba mama oyo nyonso basi ya mabala baza na kati ya église wana baza basi na ye nazali kosenga na nzambe abimisa bana oyo ya ye baza na kati ya église wana baza na kati ya bâtiment wana baza na kati ya adresse wana babima ba oyo ya satana basi na ye alalaka na bango tongo midi pokwa batikala balalana tongo midi pokwa mpo nzambe azikisa bango bien bakufa bakende na lifelo alors na minute oyo mopepe moko ya nzambe ezali kose souffle na kati ya église wana mopepe ya nzambe ezali kobeta po epesa délivrance a solo baye ya nzambe na minute oyo
Exode chapitre 7 verset 14 à 16 15 à 16 oyo ezali koloba makambo ya laisser partir mon peuple peuple de Dieu oyo baza na kati église ya Roger Sédou na Vienne bazali kobima po bakende kobonzela nzambe bakende kosambela nzamba solo baye bazali kotikala na église wana bazali ya bandoki bazali ya banganga bazali ya bato ya bilakeli mabe puisque ye moko pasteur wana azali pasteur te kobanda lelo azali na bilakeli mabe yango nazali kobisa bana nzambe nyonso nayebisaki bino boye soko omoni pasteur atelemaka liboso pasteur na yo azali kobengo na mopanzi po ayebisa yo makambo akoki koyebisa yo du haut de la chair te mpe azali kolobake makambo nazali koloba na mutu te tika deja pasteur wana azali ya kobunga azali ya kopengwa aza na nzambe te puisque busala nzambe azali apele abatele libota nzambe abatele bana nzambe baye nyonso baza na baeglise après culte tomoni pasteur abengi yo ndenge nalobaki abandi kopesa ba rendez-vous ya délivrance personnelle abandi koyebisa maloba oyo eza na bible te et surtout soko omoni pasteur na signe oyo ayebisi yo ke nsima na mateya nakomi mutu yeba deja ke pasteur wana akomi deja mosika na nzambe tika ye kima bima na église wana mais soki okotikala okotika na église wana po bokontine kosala salite yeba ke chaque fois ntango ozosangana na pasteur oyo ateyaka yo du haut de la chair ezali kosopela malédiction ezali kosopela botutu ezali kokangela banzela puisque yo okotikala kobala na vie na yo te okotikalaka esclave ya bosutu ya pasteur puisque soki pasteur azali kolala yo oza yo moko te c'est-à-dire eza habitude na ye amesanaki kolala azali kozwa botutu ya basi nyonso alalaka na bango wana aye kotikelo soki oza na église ozali koyoka ndenge nazali koloba pasteur asanganaka na yo na minute oyo kangabisaka na yo zwa bible na yo soki oyebisa mobali na yo te yebisa mobali na yo soki oyebisa bana na yo te yebisa bana na yo bima na église wana kende mosika puisque motu wana azali kolakelo mabe. Maître Chola Mboma oyoki masolo oyo vraiment laisser partir mon peuple bo bimisi au moins batu batu nini bako se confier na bango parce que belé bazaki na problème message oyo soki bo comprendre nango na tongo te na midi boyo kango lisusu so boyo ke na midi te na pourquoi soki na pourquoi te na butu lobi na tongo oza déjà ko sepela mutu alela te oyoki kolela to lobaki na bango mutu alela te makambo to ko lobezaki très profond lelo bato so azolela imagine toi pasteur azoloba soki na moni nzoto na yo ndenge na zana zote na chair obuka kangai siko tanga ebige jambera kai bishop non tozala bavantire na mboko donc olalo bage noto na zote alilo banzabe bato azo nzamba zo sala ba miracle azoloba soka moni mwana mo sala ndazo kufa et puis église ndenge na pe okomona bato ndoko mona bato ba esclave ndenge bato ndawa bazana bakisi bakenda ba bene bakende ba déjà un pasteur ba dénoncer likambo eza normal te akemala moko déjà na bere na photo mwana mwasi ya bato na mwana ola ke bon est-ce que yoza na capacité oboma mutu est-ce que yoza si pona oboma mutu faut que na bene nzambe mutu abomaka mutu bo se trompaka trop mon frère et bela baza na mokili wa basi ba boma bango mbale bele bakufaka te nzambe nda abomaka yebi ndenge na kolongola vie ya mutu et puis na moment na yepe na tana ye mama nzamba pambola na courage Josué ya koloma makambo na yebi ke bakolinga yo te ndenge mokili salama vérité. En aucun jour, les ténèbres auront de l'avantage sur la lumière. Mukolo moko zalaka kanengo za mwina nengo na ténèbres kolonga yote. Bako bundisa, fuma bundiso kaka. Et puis ndenge tokolemba bino te, to ba na 200 sujets. Nanu kutu aborder te déjà, tala ba retomber nango. Donc non to komina même coup dans ba 50 té, mais déjà boy. Bon temps to komana ba 150 200. Na si mo clio ko tumba. Donc ba sujet ana donc to tcha on pembeni, to bandi olanda sikoyo, ba problème na bango. Voilà. Exact. To bloquer nan ba sujet. To tcha on pembeni, to yo kabino. Boso mona nano. Maman nenga imagine toi pasteur frère azaka na église aza ntoma ou bien aza apôtre na yo, aza disciple na bali moi, il faut se pelate. Il faut ça nesengo nango. Mais est-ce qu'on nenga zo benga moi ça le ba que non, yo pe no ko linga petio yo penda boy, un pasteur. Bato yo kan en Angleterre, c'est pareil na Birmingham. Alors Galate le messager yo lobinde ni bakisa pe moi liloba. Koloba que non pasteur wana ko komona ye Seydou, eza lokola kisa kotongola. Na ebité so za congolais.
poyoka Seydou na ebité kombo wana kisa kotongola ça daza benenoa alors za mutu penda ya nzungu oyo penda nzungu tanga za koloba keno bango batanga ki biso pe foto kotanga zoto wana foto toza suna tango ya komashe ba mote alléluia tango yo pasteur mobimba oyo yo zalaki pare ya oyo abeta kambunda ou guidare bali mwasi na kati l'église il faut sepela mais ya sepela ki te lokola mwana mwasi wana zalaki na moseka ya sepela ki ye moko aleka c'est-à-dire misala na ye ya soloko ya banganga esengela ka ko déposer ngo na nzoto mwana wana c'est-à-dire soka bimaki na mwana mwasi wana alingaka zwa ye vi na ye nyonso tu ya kibulenge po asalela ngo na ministère na ya bondoki o ya zana yango heureusement mwana mwasi oyo apesi nzoto te po mwana mwasi moko ya mayele ayebisi mama na ye mais olea sepela keno bato babongola mitema mais yeye aza kobakeno oyo nzoto solo c'est-à-dire nzoto solo ngo nzoto Christe nzoto solo ezali masoka ya mwana mwasi wana oyo ye aza nango alors basi nyonso tout intercesseur bazana ye wana tout ça abima na bango c'est-à-dire tanga abima na bango azuma kasa ya mibali na bango bazana kata bandako ça mibali bakomi faible devant pasteur c'est-à-dire azu contrôle ya bandako na bango nyonso tout alors ona liste oyo mama oyo alotaki passer aza kosenga asenga papier na biki akoma asenga papier na biki pa koma c'est-à-dire ezalaki aza kosenga ye famille na ye ya kati ndako wana c'est-à-dire soki ya signaki eza lokola apesi sacrifice ya mwana ya mwasi aza luka bimana parce que aza vierge soki mama na signaki parce que délivrance banaka spirituellement avec comme physique alors soki nzamba aza kolakisa Joseph makamba butu Joseph aye bisango bakonzi eta akomi mokonzi na kati Egypte la kiske no ndoto onyo sokolota ko négliger ngote linga o discerner nzamba ngolo banini nini nzamba zo reprocher puisque ndoto ko bikisa yo ndoto ko boma yo ou ndoto ko pambola yo heureusement maman asinyaki ngote na moi nzamba la kise misala ya passer azana ngo ni to koloba Seydou yo ozanganga yo ozali na yo na limite so za congolais oza kombo na yo Seydou soki qui ça kotongola to éviter et ça l'appelle comme qui c'est oui mais comme pesa na Benin ya moto zo ba keno ba congolais nyo surtout o bazana kati ya Vienne wana na Autriche c'est-à-dire que église wana bâtiment ngalo bengo église te bâtiment ya Seydou ya nganga fo bobima bokende ko luka nzambe na bandako na bino bosela Josué 24:15 bozali bana laisser partir mon peuple soki botika na kati ya église wana bolanda exemple ya mama oyo bino ba oyo bozali na silence complice bofungula munoko boloba makambo baza ko sala na banzoto na bino o basi basala pote to dénoncer bango po bobikisama so bozo kanga munoko na bino lakisi mai basala na banzoto na bino bozo participer na buzoba wana lakisi vi na bino bokabi yango vomi bo dénoncer bango boloba o nyoso teza ko salema nde eza lobiko na bino église wana bo sambela na bandaku botikala kokende sukuna te bocha makolo na église wana te ekangama ba combattant o ya Autriche botika ko no menacer mama oyo au contraire bokanga Seydou na mwasi na ye église wana bolalisa yango parce que église ya babomi et le bishop souffle ya nzambe esi ekei ekolongola nyonso ba ya nzambe bakobima bana laisser partir mon peuple bakobima banganga bangunza batamfumu babinkundi bango na bango bakotika na kata batima na Seydou nganga na bango tikala ko bakeno moto ya nzambe za kolanda bipozali otokolo bayengwana pona yo mama kangama makasi na nzambe nzamba lingi yo po azalo kisayo misala bato na soloka et la kisi pour la directrice spirituelle ya nzambe po obikisa bo monyo na libota na yo. Merci beaucoup le messager, merci maître Chouramboma, merci son honorable papa Chatumba na ainsi au pesi réponse na oyo ba posa ki ba question lelo na kasi mitema na bango ikiti lelo problème eza mingi na kati ya ngomba me bandeko bazana force te ya kolobelango bazana mutute nini bako se confier na e mais lelo laisser partir mon peuple boza une solution pour la bandeko wana mama Gina et pas ozali moko ya oyo otili banga na laisser partir mon peuple pour na kotonga musalo tozo sala awa to pesio merci mingi na libota na mobimba nzambe atia loboko na ye na libota et puis to komi balasima Lobane a commis moi à laisser partir mon peuple. Voilà. Boutoupe moi, yeba que laisser partir mon peuple les dit wana pour na ko soutenir yo, pour na ko bonde la pona yo. Soko zana problème ya sika, to zana ba problème ya kala oyo, ozanga ki solution, benga na numéro ya laisser partir mon peuple, oyo zeli ko s'afficher, wana na télévision.
tina makamboza nango posa laisser partir bon peuple za wana pona bino. Merci beaucoup Mama Gina na kanti ozo landa ngai biso tokomo sisa émission na biso na ngasi ko mbala sima. Allô? Allô, Nazoroka, merci beaucoup, merci. Merci Nzamba Pambola yo. Toko mbala sima. Merci beaucoup. Alors, Bandeko Balandi, Boyoki, ba témoignage, ndenge na ndenge, ya Londres, Boyoki, ba témoignage, ya Autriche, Boyoki, ba témoignage, Oyo, ndenge to yebisa bino que, ba pasteur Mingi, ndenge Bishop Chatumbalobaka, sur 10, 9, bazaya mabé. Voilà. Donc, Boyoki Ango, ce bozana ba tema sika, botin de la biso, toko développer Ango, toko chakimia na kati ya mabota na bino, na kati ya mitema na bino, pour la bandeko, batin de la biso, ba sujet, batin de la biso, ba thème, tozui tenter, puisqu'il fallait tout dire la parole, na bandeko, baza touché par des problèmes, na kati ya mabota, bino mo moni, tango ke moulaï, mais to garder, ba audio na bino botin de la biso, oyo, il fallait to benga, ou ba nga benga biso, moyen to yambezate, moyen to benga pesate, puisque tango kei, il faut to respecter temps, puisque ben monsieur zaka bisote, toza bandeko ebele, toza na papi gen, tolo bela vie, toza donc ensemble, ben monsieur landani ebele, donc wana to komi mbala sima. Nzambe a battre la bino to komi prochainement. Naina lo bailo moko oyebi ke bato bango pe basangani ndenge balobaki mokili ezotombola Jésus koto bali batombola nani banani basangani kasi bato bango basatan wana basali pe écrire na bango bali basala laisser partir mon père. Ah bon? Bishop yoki sangona te na yoki sango ya ba passer moko ba minkuti ba mando na mo banganga basangani pe basali laisser partir mon père. Donc tant bazotombola Jésus Christ bango bali batombola déjà oya bango pe nani Barabas. Donc tant koto bali batombola Moïse koto kuna bali batombola Ramsès. Papa to sito boy ya pena to za la besoin na bino bo sali malamu to sepeli na bino parce que bo monaki que 200 sujets na no silité papa na no bobimite bo vandaki na ba réserve et tant que koto bobimi sou boye ndesika bo boye li sou mabe et puis na mauvais moment boko kuta na laisser partir mon peuple les vrais ils en a 10 plaies bo boye li bosso ya mi bala miso tidis boko ndima et puis chose grave Dieu a intervenu attention à laisser partir mon peuple plaît à sou kanzambe ma lo bon et sili chama kina na baleto je vais passer pour na wako attention boyebisa Pharaon atika bana na ngai bakende Pharaon il refusa tango bango baza ko boya nzamba telemisi biso pour la minuki ya nzambe zali bango moto se kangi bango na masasamba vaut mieux babima ba se dénoncer bala des exemples ya biso mais soki boke mupanzi fungola muke mupanzi baye ba bien que non minuki oya pio yon tozala ngo ya nzambe sali to ko beta la faction surtout qui non Congolais face à la délivrer, à la libre. Mais sommes tous en moyen. Et puis, tout le monde a fiche, on a monté ça la 30 ans ministère. Donc, Bazaban. Alors, merci beaucoup, Bandeko Balandi. Merci beaucoup, Bino, équipe à laisser partir mon peuple. Merci l'assistance de Papi Gen qui est dans le studio aussi. Alors, to Komi Balasima. En tout cas, Nzambe Achaliboko, Namisala Achaliboko, Namapota. Au revoir.